Mbote na babone nyonso ya Pedro Production Grâce TV, c'est bien moi votre humble serviteur, les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, beau mamata du Mwanda, boyebika kanenge toyaka na masolo na biso variété, ya masolo ya mboka variété, ya masolo ya mboka, eza émission moko oyo ekobando pesa bino masolo ya mboka, eza émission moko ebano memela bino masolo ya mboka de près na nenge ezalate. Merci na bino nyonso bozoko ba ko s'abonner na Pedro Production Grâce TV, eza ya yo, eza nga, eza ya biso nyonso. Mbote na papa na ngai Pedro Kangila, mbote na mama Tete Ngolu, grand prêtre mère yena bengaka ye yende aza, donc tala kaka yende makambo. Mbote na bébé Jérémy Pedro Kangila, mbote na bébé Jérémy, mbote na bébé Grâce, mbote na bino nyonso boza libanda ya mboka, mbote na bato nyonso balanda biso na ba pays limitrophe, bobengaki bobi bolobelaka bato apoto biso pe toza vraiment partout au Landarabino, mbote na batutu balandarabiso na Lubumbashi, mbote na batutu balandarabiso na Ishiro, mbote na batutu balandarabiso na Afrique du Sud, mbote na batutu balandarabiso na Angola, mbote na batutu bazolandabiso na Turquie, mbote na Shisha Bob depuis Turquie, mbote na Ladi Mayulu depuis Turquie, mbote na Paris wana na moni mbala moko Zozo Mayulu, donc yawe yangwana na moni di Caps Kabango na Paris, na moni de Bruno Kabango, donc na moni bino tout na katia mboka malili nenge kaka ezalaka. Toye na ma solo ya variété ya mboka variété congolaise, donc boiza cuisine moko spéciale o ebeta kaka ma solo ya mboka. Lelo to beta moi ma solo ebele mena nenge ya mokuse. Toujours bela lelo likambo ya ba finaliste na mboka na biso, mais toyebi que souvent nenge examen d'état ici la kana mboka na biso ezalaka guerre, toyebi te bana classe bakataka ba uniforme, bana classe bakendaka na babar, bana classe basalaka mambo ebele oyo nenge bango bamonelaka, toyebi te soki ezalaka nini na ba période yango pe ya ba examen d'état tomoni ba réalité lekaka trop na l'école ebele bana bakoma kobunda bango na bango, donc ezalaka vraiment période du moko toyebite soki tokoki kolobelango ndenge nini na variété ya masolo ya mboka likambo kaka ya examen d'état ba 100% na l'école toyebite soki bakoma kolala nango bakoma kolamuka nango, toyebite na kati ya etelo soki bazoba bazalaka lisusu te, comment na école moko na salle moko 50 élèves bango nyonso bazui, comment na école moko option se beti à 100%, est-ce que bano yo bazwa ki ba cours malamu vraiment te bazala kité, donc likambo yango ekomi kopesa biso mwa pasi lelo tolobaki tolobela pe likambo yango tozana posa to former bateau ba kozala lobby utile na mboka na biso, mais tozana posa te to déformer bateau lobby ba komema pasi pe ba komema eloko ya malunga te na mboka na biso. Tosenga na ministre enseignement atelema vraiment makasi po na lisolo yango mwa mulili pe za mwa makasi, donc mokonzi na biso kaka ndenge tozalaka na respect envers yo bunda vraiment makasi ya kotombola pe enseignement na biso ya mboka et rozala malamu mingi po fierté vraiment éthique la vraiment na mboka na biso toyebi ke belé batanga pe a bakena mikili ya poto bazwa bisika malamu ya kosala tomona pe belé batanga na bamboka o bakenda pe libanda basala ka ba fierté ya mboka na biso pour nani pete génération o ya lelo ndenge bazotanga lelo yo ba ekola malamu lobi pe basala fierté ya génération ya lobby likambo ya examen d'état toujours beta CT comment moi on a joué examen d'état avant il y a 2 ans 3 ans na ndako mbongo ya matin institut ezate likambo yango pe comment opesa moi moke pasi vraiment likambo ya ko mata na ben institut supérieur mona moto asilisi be examen d'état na ye ya silisi D6 na ye avant na ye na parler pour na ye classe esili or kotanga esilité il faut au continuer les sous kaka na masolo yango examen d'état bambongo ekoma donc na ndenge moko ya kosakana te na ndenge ya kosakana te kofuta bambongo ebelebele toyebi te nyonso wana soki ezalaka kaka mpona nini, donc bana classe basepumunaka na bamoyen nyonso, bana classe basalaka ndenge nyonso esengeli mpo kaka balonga examen d'état, donc makambo yango mpe en tout cas tosungana vraiment topesa mwa pole na likambo yango pour eza mwa pasi vraiment mingi makasi examen d'état ekoma ba période moko toyebi te
banda kumsuku to balia raté balata raté pour que kaka bana basa l'examen d'état to senga na bakonzi na biso ya mboka to tala pe likambo yango malamu examen d'état ezala examen pona moto nyonso donc ata kutu bozana bino na makoki ebele vraiment ya gravité moi na passer un examen d'état sans problème donc eloko yango vraiment to bongola yango pe ekozala malamu mingi pona souci pe botombwami ya mboka na biso tozoko bakaka na variété ya masolo ya mboka to ebité soki lelo bana classe bako pasola ba uniforme to ebité lelo soki bako koma na ba uniforme to ebité ngai na kendaka kaka na yoka kaka pona mema donc mouvement nyonso yo bana bako sala ngai na ozanga te ko communiquer ndenge zala kaka likambo pe ya maki koma ba problème ebele bana ebele ba maki koma causer ba tort akota maki na bien metango bima na mokumba. On dirait pas vraiment surveillance et alors vraiment ma capacité surtout na ba maki na biswa awa bana ba okota maki au mona na poko na ba ke na ba na bar ba ke mela masanga oh bazo bosana ke baza pendant période moko zo senga bango moto il faut ça là vraiment malamu donc senga na ba konzi botala pe likambo ya maki yango vraiment malamu ndenge lekelaka au moins na ba maki belé lelo e koma ba rosomba télévision ba sombi mousse ba sombi congélateur donc ba epena ba futi mongo garantie na lupango moko X donc et comme vraiment nire batu ba ko vanda ndenge batu ba ko vanda na bandako ya ko futela or makeza période moko ezate ndenge bango bazula ngo wana botia ba congélateur botia ba télévision minene nyonso wana na ebiti pour importer ni epé sokotali na ba maki ya bana ya bandeko na biso ebele lelo ke ekuta ba masanga makasi sika bazo vanda po babongisa examen d'état na bango donc to kopesa pe kaka conseil na ba finaliste na bandeko nyonso bozo ekola yaya que là c'est motu ya mingi na ba vie na biso donc to bongola vraiment makambo ebele ekozala malamu mingi.